Shalom, shalom, shalom. Isikana Sobozali. Ezali bongo Mubundeli Mboka, Mopanakansi Sangomalamu, les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon, Proverbe 30-30, le pasteur Thibaut Tassongo, Oyo surtout combattant Mubundeli Mboka. Comme chaque fin de l'année, tu peux faire un message dans le peuple congolais, parce que tous les Congolais, tu peux changer de nationalité, tu peux pouvoir dans Mboka mais tous les d'origine congolaise, c'est la patrie Nabiso. Alors, l'histoire du Congo est truffée de mensonges, montages et falsifications par nos bourreaux, par les Rwandais, Burundais et les Américains et les autres qui ne veulent pas la paix au Congo. Il n'a jamais eu alternance au Congo. Le peuple demandait l'alternance, c'était le départ de Kabila, qui est un criminel rwandais et toute sa cirque. Mais cela n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce que nous assistons à cela? Nous assistons à ce que Kabila est en train de faire, c'est-à-dire il humilie les Congolais à travers son partenaire Félix Tshisekedi Bizimungu. Alors, le peuple congolais fait la honte de toute l'Afrique. Ils sont les premiers en Afrique de ceux qui sont maltraités, massacrés, mais qui acclament leur bourreau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand problème. Le problème à mon à Congo, toi, il y a le Congo, il y a le Bongo pays choisi par Dieu. Ils n'ont pas promesse en Zambie. Mais Congo, ils n'ont pas pasteur Oyo Bapesi Nzambe au Congo. À chaque fois, Moka, ils n'ont pas problème, même dans la Bible, tant qu'Israël a un problème, Nzambe a rotinda ba mendiant, Nzambe a rotinda ba philistin, ba yako botola. Nous sommes en Israël. Donc, le Congo, ezali mboka moko eza na ba promesse en Zambé et que la plupart des grandes églises sont dirigées par des satanistes, des francs-maçons. On appelle les lots, bayembi les lots musique congolaise, eza bongo na bonganga sa gege à côté na kati, ba concert ya ba mbongo, ba pasteur bazo sala ba album, bazo teka mbongo na ba idara ba orphelin te bo primete na l'église, la plupart des dirigeants ba sorciers. L'église qui ndumba koloka l'église nzambe beta lokola ba maman langi omoni papa na maman ba kufi eza frappe nzambe na beta kana nani na safira mais bato bazo continuer toujours ko kendo sambela ba leader l'église de réveil ba koma ba corrompu bazo encourager ba criminel na place à condamner en total appel dernièrement sortie médiatique ya évêque Mukuna o yazo tuna azo senga ba divulguer accord et à FCC na cash. Tout ça, il y a qu'à divulguer parce que c'est connu de tous. Accord wana ezali alternance te. Accord wana la kisi Kabila na batuchi bazo continuer parce que na Kinshasa, na uto za la pembe na Kinshasa na Brazzaville, nazo mona makamni le na butu chaque butu Kabila abumaka ba jeune à côté sa ba rwandais bazo buma et puis avion ya Rwanda et ça la 4-5 jours 5 tours ya kolongwa Rwanda koya Kinshasa kokotisa ba Rwandais koyiba ba matériel koyiba ba organes vitaux ya bato ko boma bato ko longola mitsopo. Chaque jour il y a des morts, des multitudes de morts. Oyo Tshisekedi ayebi mavandinye parce que azali bongo ko sala ba intérêt à libumunaye. Moi ça Tshisekedi ce n'est pas une Congolaise, c'est une Rwandaise. Oyo azo sala ba intérêt ya ba Rwandaise. D'ailleurs bomona ki ke tango akoma ki kaka na bokonzi ake ko adopter ba orphelin ya ba Rwandais. Et pourtant, dans le Congo, tout ça, il y a orphelin belé. Plat d'action, il y a Tshisekedi le président. Il a fallu un habitat, il a fallu créer un misala, il a fallu tonga bandaku, il a fallu appeler sabato, mbongo, ferme, appeler sabango, misolo, banda ferme, pour l'hôpital sans habilo reliate, mais il y a eu sabino na gratuité, il y a scolarité où ils allaient dans Mokaka, slogan, ndenge les 5 chantiers, ils allaient. Lelo oyo. Les mêmes officiers au Bazara qui n'attendent Kabila, ce sont eux qui continuent. Le même magistrat au Bazaba corrompu, Bangwana Bazali, Seni Oyo organise l'élection, Oyo, Sakana Nabiso, Seka Biso, Batutu Bavota qui, Martin Fayoulou, mais tu sais que les derniers à 15%, Balo li match, comme toujours Kabila n'a jamais été voté, mais il continue à diriger. Alors, problème est à Liboy. Et là, à Liboso, to sali ba déclaration est belé ba congolais ba si ba yebi problème to na problème spirituel
biso nanu to banananu kotika ba buzoba to ya mananu Yesu na solo to zongela nzela bonzambe ya solo nzambe akogide biso ale moloto alobaki te Congo oyo ekozala mboka ya nzambe hymne national ya Congo babanokumisa nzambe aussi longtemps to sali yango te ekozala pasi pona biso ba mandia babanoya kaka to bandolela total Félix Tshisekedi akomi président bo sepeli ki azongisi mboka na Congo Congo na maboko ya nzambe. Mais qui sont les pasteurs qui l'entourent? Ce sont des pasteurs francs-maçons, ce sont des pasteurs sorciers, yemoka na kati ya franc-maçon. C'est-à-dire pasteur oyo nzambe atindaki pona Congo nano ayete. Alors eloko mususu ya linini na place to finganaka na place to sala ba vidéo to sali ba vidéo plus de 20 ans ba Rwandais bazo s'en foutre na biso. Kabila continue à narguer biso, ya ko défier biso, ya ko sala chaque jour na télévision sur la télévision Kinshasa, il ne fait que humilier Tshisekedi na ba Congolais. Et pourtant Tshisekedi aza ndeko na biso Congolais, tolinga ki yaza la président, tolinga ki ya akambamboka, mais yemoko Tshisekedi alingi na été. Ayebi bien que peuple alinga Kabila te. Ayebi bien que peuple alinga Kamere te pour Kamere c'est un voleur. Kamera za imoro azana mwasi na ndako mwasi bato ya artiste musicien Jiben Piana na poto mutu ndengwana wazo bimana basi bato ko boma mabala bato akoki ko sala politique te Kamera auto yiba 15 millions na place à démissionner yewana zo continuer ko za président dona nko eloko mibale papa na biso Honoré Ngwanda akoma star ya ba vidéo et pourtant papa Honoré Ngwanda avanda na Maréchal Mobutu. Papa Honoré Ngwanda bangonde basala bavanture po ba Rwandais babotola biso mboka yenda zalaka na baibu yenda za pasteur aliboso alukuta ya kokoma pasteur po azo ba renseignement ndenge Roubert wasala lelo parce que Roubert waza pasteur mais pasteur alukuta Ngwanda mutana na biloko wana Ngwanda za na calendrier za na ba adresse ayebi batu na place comme star ya télévision na ba YouTube Ngwanda lobi za résistant et résistance ba to mona na Israël kuna ba palestinien ba na minduki te ba bambarata mabanga résistance en Rwanda to tika oyoka place bamba libanga te kaka ba vidéo ya ko lalisa bato pourtant na tant oyo Ngwanda na ngone expérience za na ba relation za nango calamité ya kufa akotika la biso kaka polémique makamso lo bageza solo mais makamune mingi za pona ko diviser alors tango ekoki to za la ini to tika makambo ya lukuta nyonso to landa idéologie oyo Adolphe Muzito alobi na kamwe lelo na moni ba Congolais ba komi kokotela ba Rwandais Muzito akozala travailler na Kabila Muzito akozala azalaki na Rwanda mais Bible zo ba natangwa ignorance nzambe atalaka masuma mutute soki mutu a se repentir à comprendre que ça kota mabe to bosani makamuna ya ignorance to lani mamalobi il est vrai soki to sali guerre na ba Rwandais te to annexer Rwanda na Congo te to annexer Rwanda na Uganda na Burundi na Congo te bako respectaka biso te bolanda ba réseaux sociaux bomona ndenge bakomi ko sakana ba Congolais Congo Zaire o Mobutu atombolaka Congo Zaire o Mobutu atatolaka na nzalata nini melaki na fierté lelo Congolais koma mutu pamba Congolais zo kufa Congolais zo nyokwama Congolais zo sala passe. Pourquoi Olive Lembe azali mwasi ya assassin azali criminel o vine osuka mabe azala pe jamais première dame parce que Kabila azala Rwandais ana mwasi na Rwandaise azalane na Kinshasa boyebiemie mwasi ya Rugweza o azali bongo président to ya directeur ya Ofida PDG Ofida donc ye Olive Lembe azala kana ye copine passagère azala soki 4e bureau soki 15e bureau mais a joué un rôle qui première dame place au bazo violer ba congolaise akendaka te mais place oyo ba rôle nezali ya kosangisa ba terre ya ba théâtre kosangisa ba journaliste ko pesa bango mbongo ba yebi ke ba journaliste ba na passe bazo nyokwama ba pesi bango mo ba $1000 ba bando sala publicité parce que na calendrier na bango oyo muku nazo luka yeba ba corps wana yali Kabila kozonga président na 2023 Tshisekedi ayebi yango Kamera ayebi yango batutu ba yebi yango mais biso tolobi Kabila aza congolais te c'est un Rwandais c'est un criminel soki Tshisekedi azokoka kokanga Kabila te biso futo kanga na Kabila na Tshisekedi to pendre bango na place publique parce que constitution na biso ba onyo so ba trahir mboka Kamere Kabila Ruberwa ba Rwandais espèce ba Rwandais no so baza infiltré tina kati armée bango wana bazo semer zizani pe lamentation kuna na Beni pe na Kinshasa mobimba il faut
tous les sabanons par les armes. C'est ça, éveil patriotique. Éveil patriotique, c'est ça, makambo oyo, ndeko na biso, muzito alobi. Yango, il faut faire discours wana Martin Fayulu azanango. Martin Fayulu yo zali président élu na ba Congolais. Soko lingaki Congo, yo ndeko bimisa population libanda, bo revendiquer que Kabila azala arrêté. Bo revendiquer que Tshisekedi n'est pas président. Mais na place wana, yo vandi na yo. Malgré ça, ba discours, mais faut bimisa population libanda. Un vrai leader a bimisa la population libanda, a koufa lokola martyr. Donc problème tout ça dans ba Congolais, mboka na biso ezali diriger na occupation rwandaise parce que ça m'a nanko bazui mwana mboka Félix Tshisekedi obiso tila imotema. Or Félix Tshisekedi asali kaka kolanda tata na Tshisekedi banda tanga Mobutu azaki opposante avec ne master Mobutu bazali kolia komela. Mais nani abomi Tshisekedi? Mutaboma Tshisekedi za mama Marthe na mwana ne Félix mutatinda bango za Robert wana Kabila na Kagame basala ki plan wana pour Félix comme président. Rwanda est continué. Kabila est devenu plus fort après Félix a coulé comme président pour Félix a mis d'accord. Nangongo ba tout ba ke ba ke ko voter ko Kabila kende. Kabila azui mwana mboka a pesier mayele a batami na simana azui masque a tie. Bino bozo kanisa que Félix muta dirijaka. En réalité Félix ne contrôle rien. Pendinga zawana a kokufa lokola susu. Alors bana mboka bisika no stozali ngana za na Londres tokobanda bas action na parlement. Na ibisaka ba na Londres. Bokendaka et pas premier ministre te na mboka oyo constitution mboka go bato ba pesa ba votaka loi bato ba dirigeaka mboka et ça ba parlementaire. Il faut que nous lela na parlement pona pona nini ce qu'on appelait esclavagisme ici la loi du roi Léopold II. Et ça en anglais mo ka za na Liverpool. Azalo ma Liverpool azo que nous la liboso parlement pour Léopold II atika ko kata ba congolais misapina maboko pona caoutchouc. Et parlement anglais et yokaki biso pe to banda bas action liboso ya parlement anglais ko la wana ko yebisa bango ke ba rwandais ba criminel soki bwana posa kolta Congo bwana posa mabela Congo bo traiter na ba kolomboka biso to ko pekisa bino mabele na biso te to ko linga boya na infrastructure biso to pesa bino kolta to pesa bino nyonso en retour bino botongeli biso ba habitation botongeli biso ba école botier biso ba pont botier social pour congolais agno kwa mate. Voilà problème tozana. L'an 2002 eza année et l'an 2020 ezali année ya restitution ya nyonso oyo Satan na botola yo. Mais pona nzamba banda ko restituer oyo Satan botola yo banda ko kabwana na ba mauvaise compagnon. Na uti Braza, na gina Jamena, na tamboni na ba pays belé Afrique, na moni neni ba pasteur, baza mitema mabe, baza milangwa, baza ko bimala bandimi na